bien-aimés dans le Seigneur, vous avez Amona TV, vous allez produire la production et quand même la maquisse. Nous avons vraiment une consolation et en tout cas, il y a une conférence publique il y a une semaine. C'est qui n'a pas fait la beaucoup de passer dans un grand thème de l'issue morceau gâché sur Batebele qui fait bénéficier de l'eau. Ils ont une opportunité de faire une souka pour la scène de et puis poser la question et la commission de la question des années autour de la conférence pour bénéficier de est-ce que vous avez un asile de manga à côté, vous avez un responsable d'église Consolation à la Coca, à la mission Olivier, papa, papa évangéliste. Voilà, tout banda qui est vraiment milieu et puis tout comme la souka sentiment dans les années. Le sentiment est que le Seigneur était avec nous et la conférence a été bien passée par la grâce de Dieu qui nous a visité vraiment. Nabamina, c'est Salinae, on a mis sur Niesi, Panama, Bazalaki Belé, car ils nous ont vraiment parlé si ils sont gâchés. Je suis Belé de la part de Nabango et aujourd'hui, ma question, je vais expliquer sur comment Bandaki, l'échec Nabango, l'éléphant Nabango, la réussite Nabango, le succès Nabango, on va leur poser des questions pour qu'ils comment on peut avancer donc c'est ça un peu merci beaucoup. Amona ezalaki vraiment produit na kati ya VM Mac maman na biso vérité maquille c'est pas une production qui est malamu na moni pe président na biso azali wana na c'est plus président na biso Aya président na biso Manitou Aya alors moi eloko moko par rapport ya ce qui s'est passé par rapport ya réalité parce que milieu côté de partout par la bengi papa na biso nous avons vraiment liboso ya chaîne la TV nous produit na VCAM Maïso Makessi le président milieu au milieu le milieu les makasi va doit passer par là difficulté ni no moni na kati na merci gloire au Seigneur nous avons donné le coup pour la union sur les de Kawa et l'autre là presque le dernier jour Zamba Pamla na visionnaire maman na biso Raquel Blesse Christophe on a responsabilité peut-être soit que ce qui biso et le mona président na biso Bosco il y a la président vice-président au bureau il y a Miloulou la difficulté ça n'a raté mais travailler dans des conditions meilleures il y a un résultat meilleur vraiment que c'est pas le meilleur et puis ça quand meilleur parce que belé bazo c'est la biso par-ci par-là la photo na monde entier pour na Kolanda Milou ko tout makasi siko le ko na tout na moké distribution de que ba belé bazo na biso président za la carte de bureau parce que bazo image ndenge bon distribution na biso est très facile place à liboso oye ko facilité pour la distribution et ça awa bisika tozali na consolation de famille et puis il y a couple Christophe papa na biso Christophe na maman na biso Rachel deuxième place à distribution on na biso bureau Bishop Malito Azali numéro Nangezali 00244 pour la bande à Moka 926 95 55 88 Pasteur Adrien Oupé Azali na kati ya bureau organisation za makasi okozwa image très facile soit kutani na maison yo basali musala kitoko makasi banda lendi Kino Lelo Vemaka TV Maman Makessi. Merci beaucoup pour la présence de notre président. Nous avons besoin de maman la biso vérité Makessi. Yena lobby la kabiso makambo c'est que ça peut biso Makessi azali moko ya
animatrice na biso na kati ya mosala pe oyo mama merci papa na biso na yami mama na biso vérité makesi tomoni na kati ya kolo une équipe mak tuyo poseli kwa monizaki oyo ezali amona tv sentiment na merci beaucoup papa Claude Pesa Susana Nzambe ya liboso na pesi mbote na baspectateur nyonso ya na baabone tu ya vema sentiment na ngeza premièrement oyo yeso tombwani malgré la difficulté de parcourir pendant la semaine mais la victoire est certaine pourquoi pensa que attends pas tellement comme mibale activité vision ya maman na biso radiel premièrement à organiser eza pour gagner les ouvertures à ça vraiment elle a dépensé a payé prix ya makasi biso oza payé tomoni depuis organisation mandaki a payé prix financièrement mpona souci ya ame moko ya mpate moko oyo abima libanda abunga nzela le seigneur yango sentiment na ngai esalamakango ezakapena mingisu te papa biso esalamaka pena teke adepense mpona souci ya baame epuis atika ndako na ye te tona souci kaka baame ya nzambe quartier oyo to récupérer baame perdu bato bazonga na adresse ya tata vraiment esali biso esengo makasi lelo toza avant dernier jour eza lobi dimanche eza jour oyo tokoadore nzambe toglorifie nzambe mpona oyo asaleli biso pendant toute la semaine lelo toza na parcours ya bahéros bantoma nyonso bakozala wana question si réponse batata na biso bapatriage nyonso oyo bayebi histoire de l'église de réveil aki awa na kati ya ngola tokopose bango baquestion esika nini bareusisaki esika nini basali baéchec epuis bato bakosuccéde bango oyo balandi bango na nsima na batrace na bango exemple nini oyo bango bakopoursuivre epai ya batata. Ok, merci epai ya batata seke biloko ezali ebele esilaka te ndenge tokomi na biso na suka mama tokomo asoki deja mingi me ezali parcours bahéros koma na kati esika oyebi ke oza attentif kochange chaîne te tolanda na communication. Ok, tolanda papa Claude merci beaucoup na kobosana te kodedie bandeko bazolanda biso en ligne bandeko bakolanda biso mpe na kati ya vmak production na kati ya amona tv baactivité oyo nyonso bokolanda yango napesi mbote na bino nyonso basali na nzambe papa Timothée Manuel Pedro papa Rocher moi kuna Paris l'hôtel de fées et sans oublier papa Flori Chigo Tiambo moi collège na Saint-Brieuc nzambe apambola bino bokopesa nzambe récent wana elobi mama vérité tolandi